les dîmes et les offrandes, afin que la nourriture ne manque pas dans ma maison. Quand on a gâté à livre et Néhémie, au moment à un moment donné, un sacrificateur, abandonnant, pourquoi vous avez abandonné l'œuvre de Dieu? On a dit, mais ça fait un bail, il y a pour y a passé, alors que préféré tortique, pour que les gens pour toi la passé, c'est toi la mission. Les gens ont abandonné le sacerdoce parce que il n'y avait pas la nourriture. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les autres ont montré beaucoup? Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi, et ça va encore à mon cocoli. Ne pas mon cocoli. Ne pas mon cocoli. Quand on y a ta manga, partie ni ya manga au yoliaka, mais partie ni ya manga au yoliaka, t'es sur le sili sur le boîte. Partie ni yoliaka. Nous sommes sur là. Et c'est quoi? Amen. Parti nini ya manga oliaka poso nani na musuni nani domo parti mususu wana sikonda na sali ya mukokoli mpona santimaka ya manga ye moko boye opasoli mukokoli ezaka mole moko ya pembe na kati oyoka monene mukokoli za nini ngana liango plusieurs fois tellement sukali que soko pesinga manga sikoma na oliaka mukokoli mukokoli ezalaka bololo okoki kotia mwana monoko te okopesango avantage eleka na gorge na yo te parce que c'est quelque chose à mer baliaka eloko elengi baliaka eloko ya bololo te elobelaka mer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dîme, quand vous allez dîme, vous allez défi na yo. Quand vous allez dîme, vous allez l'occasion na yo. Quand vous allez dîme, vous allez commis tangue la base na yo moko. Kolia dîme, ezali ko benda malédiction du collabo moina yo. Nzamba lebi moto azopesa dîme te. Parce que je sa activité, nous avons arrivé dans une expérience, c'est-à-dire caca, la boîte qui est là, c'est-à-dire dans laquelle il y a ma paix. Au moins, la maman, moi, la maman, elle a sali caca. Il y a un moment où il y a un souris, on a un pampès. Nous sommes bien en ligne. Voilà. Bayeli bango pampex, bayeli bango lingette, mais n'attends wana ezala mwana sumbi ka boye, olongoli ka na kushi wana, ozwi amai osukoli. Olongoli pampex, obubi yango papa na poubelle, lingette, sur la balade. Papa ya mwana na ye, mais pour si ma soeur ezali ya aussi maman muke. Oh, mais ça problème. C'est un problème. Donc, au moins, on a donc un baby signé, le coup est contacté déjà dans mon oreiller, le coup est baby signé, le coup est changé, mais et ça, moi, dans mon tour, c'est moi, dans la yé, caca, moi, dans la yé, alias, c'est pas moi. Ça veut dire que caca, il est le coup de se compléter. Ça m'a levé moto, et ils ont pris sa dignité à ouvrir caca, quoi, on est le bien fait, Kaka ezala iloko ezala na solamana mute solamake. Ça veut dire que akomontir yo au point que batu bakokima yo batu bakoboya yo mutu akokipa ozala te mutu akosala yo malamu na vi na yo ozala te okofuli baeffort na vi na yo okozwa te parce que tu ne donnes pas la vie. Est-ce que yo pesa dîme? Non, pesa dîme régulièrement. Et puis on y va taper. Cela veut dire que ceux qui font presque ça veut dire à 100 $. Aussi présent 100 $, on était dans 4 enveloppes, on est au presque à 100. Maintenant, et ça c'est qu'ils font presque ça de 100 $, on dit ah on a encore mis ça passait. Ils sont là 4 aussi présent machette présent au parti. On se bat tant aux autres 4 à 100 $, au 4 années tu n'as eu. C'est ta vie propre que tu es en train de couper.
nzambe na livre ya juge Josué chapitre 6 nzambe alobi Josué napesi bino Jeriko eza mboka mabele na kabeli bino me moko na kabeli bino entre nango eza facile te mboka oyo babalikana batya yango babarie boboleka me mpo bofragile na yango il faut bosala 7 tour mpo bokota na mboka wana bien-aimé nzambe adisposa grandeur mpo na biso mais tozomaîtrise biloko mosusu te ya kosala na vie na biso entre autres lokola badible c'est ce qui fait traîner et tarder babénédiction na biso. Toza tellement bamiliki na domaine ya dime. Nous sommes des voleurs et nous sommes des voleuses. Nzambe ayebisi bango bi bozokosanga bozosakana na nga barépondre nzambe alobi me tokosio na nini tosakana na nini obi me ntango bozopesanga dimi te ntango bozomemelanga biloko etengama biloko ezanga valeur bien-aimé bapesaka nzambe biloko ezanga ntina te bapesaka nzambe basipotre te apres avoir kosala makambo oyo nyonso esili omoni ekoki mwa bamiete etikalaka wana c'est comme si nzambe aza mwana mosala lokola nzambe aza yuma na yo nzambe aza soba nzambe aza na elembele nzambe aza na eloko te yo nde oza eloko ozomosana ke mpe moza nango eza ya nzambe mosala na nzambe moto apesa yo barelation nzambe moto apesa yo mbongo nzambe moto apesa yo ozwi nzambe otie na dernière position. Yo weli osomba lopango osomba mutuka osala makambo na yo bana bakenda poto me nzambe azopesa bamoye wana apesa yo bafaveur wana ozokosa ye offrande na ye ya mingi naka 2000 so bapesi ye offrande à 2000 cela veut dire que mokolo wana il se voit aux anges donc vraiment c'est comme ça que grandeur ezozala fene na kati ya bino nakei mpo nasukisa ebele nalingi nasukisa mpo naloba boye ke grandeur ototeya oyo grandeur ça se crée loba na grandeur se crée. Le bas la grandeur se crée. Grandeur est dans la capitale. Moutou faut créer grandeur dans la kati ya vie na yo. Cela veut dire que tu vas devenir grand. Tu vas atteindre des niveaux très élevés. Toi-même tu peux créer des soucis. Oye comme même la yo grandeur dans la kati ya vie na yo. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Avant le premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, pire des grands prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait.
Mais Jésus dit, laisse-la le jour de ma sépulture. Vous avez tous les jours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus est allé. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait résisté de mort. Les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Parce que vous mettez sur vos vacances. Ah, on avait dit solo. Il y a Marie de Magdala. Moi, je suis moi, c'est un Numba. Oyo Yesu alimbisaki masumu après que Lazare kokufa mpe kosekwa mokolo moko Yesu aye na ndambo na bango. Yesu asenga eloko te ni ya kolia ni ya komela. Mais Marie ye moko comme un visionnaire, comme une aigle oyo azomona musika pendant que bato mosusu azomona awa mais ye azomona musika. Qu'est-ce que Marie a fait? Balobi, azalaka leloko musongo tuya te. Azalaki na malase moko ya motuya. Oyo bandaki kobomba. Okasu problème moko ye na kata liboto. Eza na ngambo na ngato na ngambo ya famille, na kozongo na koteka, na kozombongo, pe mbongo wana kosunga liboto. Mais mwana mwasi oyo, tango amoni Yesu akoti na kati ya ndako, akende azwi parfait de naroyo sake Yesu asenga ye aya asopela ngo Yesu na makolo bidalobi asuki wana te azwi suki le abandi kopalusa makolo Yesu oyezaki deja parfumé shida moni mabe alobi esengelaki toteka parfait oyo 300 deniers. Mokolo moko tozalaki na conférence moko ya basali ya Nzambe olingi akote osikoyo Loba Nzambe nazopona yo mpona victoire. Mpona victoire olingi kopesa nga sikoyo nazopona yo mpona nzala yango. Nazoyoka losambo na yo te. Banda kosambela. Banda kosambela. Banda kosambela. Banda kosambela. Banda kosambela. Sambela tonda Nzambe. Alléluia. Au nom de Sima mabele na yo lokoka kobali. Nalingi otala yango. Banda kopondela kolandisa bamaloba oyo. Nga nazoloba yo ozolanda. Loba na kombo na Yesu Kristo. Loba na kombo na Yesu Kristo. Ekomama mabele yoka malobo ngai lita nazoyebisa yo mabele ya biro na nga yo mabele ya esika natekaka yo mabele na esika natangaka yoka nazoyebisa yo mikoleleki elanga babotutu omemelanga batransition okomemelanga lisusu eseke te bibe yebisinga esika epesameli ngai epesameli ngai eza na se ya bokonzi na ngai nge nasimbi yo kaka ndenge nakangi yo vina ngai ebongi eseke nyokanga bamvula ebele ndenge ngai mpe nakangi yo lelo malédiction nakangi yo lelo kaze nakangi yo lelo selima nakangi yo lelo elite nakangi yo lelo
Pete ya Mungu nakangi yo lelo. Nakangi yo pona mukolo moko te. Nakangi yo pona inanete. Nakangi yo pona mikolo nyonso ya bilenge eseno mo. Okolonga kangata mukolo moko te. Komanda lelo. Omimo ugu nanga. Okosala oyo ngai nalobi. Oyo nyonso nakoteka. Ekosimba. Tango kopesa bagrave. Bakopesa na pe fonction nanga. Nakombo na Yesu Kristo. Nakomi na posa ya Mungu. Nakomi na posa ya kobala. Nakomi na posa ya kovoyage. Nakomi na posa ya komata na grave. Nakomi na posa ya kozwa Mungu. Yewe lokolo mbelaki yango osanze liga yango. Osanze liga yango. Osanze liga yango. Wena bana fopeta maboko sikoyo potaro. Pota maboko potaro. Nazopondela nasera bopakola bina yo oyo sopelinga na pokwa oyo mpona lipamboli mpe liberation ya pepe na yo ya meteve palumu mokonzi na nguya Nzambe ekomama l'onction prise le sourd nazali kowe nazali kodeklare pili mafuta nyonso eye na présence yo na pokwa lelo to mai nyonso na présence yo na pokwa lelo na deklare yango pili na kombo na Yesu Kristo na deklare yango pisa na kombo na Yesu Kristo utilisation nyonso ya mai oyo ya mafuta oyo meme soki asopeli mutu azobe asopeli mutu akaka milimo mabe maladi ekotika ye milimo mabe ekotika nzoto na ye na kombo na Yesu Kristo kolona ngai mpe tata na ngai yango kozwa mafuta oyo atangisi yango na tata lopango esika azova na mosala esika asalaka esika atekaka oyo nyonso ekundama esika na kombo na Yesu Kristo
nalobi esika na kombo na Yesu Kristo, nalobi epema na kombo na Yesu Kristo, oyo nyonso ekufa ozosopa lelo mafuta ntango ozosonga na ndako na yo na ndako na bino ozosopa mafuta koma yoyo oyo nyonso balona oyo nyonso basala oyo nyonso baloba lelo nguya nango esili na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso balaki kokondane yo ezokwena se ya pouvoir na yo na kombo na Yesu Kristo aza na bomoi, na kombo na Yesu Kristo aza na bomoi, na kombo na Yesu Kristo aza na bomoi. Comme l'onction brise les sourds, onction est brisée. Sortez de sa malédiction. Il y a quartier, il y a le il y a avenir, il y a famille. Na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Grâce Nzambe kotambola na yo, nalobi grâce Nzambe kotambola na yo, nalobi grâce Nzambe kotambola na yo, 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 grâce Nzambe kotambola na yo. Oyo qui sont solités, mais pour établir mokili. Reçois la grâce de Dieu. Grâce à Nzambe kotambola na yo, grâce à Nzambe kotambola na yo. Plus rien sera comme avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus rien sera comme avant au nom de Jésus. Tu seras accompagné de la grâce de Dieu. Tu seras accompagné de la grâce de Dieu. Tu seras accompagné de la grâce de Dieu. Reçois la grâce divine. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Loba na kombo na Yesu. Porte nyonso. Ekotisaka. Banguna. Na vinanga. Lelo. Porte ekangami. Porte ekangami. Porte ekangami. Onode. Beta baboko kanga porte kanga porte. Beta baboko kanga porte. Beta baboko kanga porte. Beta baboko kanga porte. Beta baboko kanga porte. Simba menswa na yo.